Et je m'interroge aussi par rapport à Augustin Kabouya sur l'opportunité de cette communication. Si c'est une action, supposons que c'est une action en interne à UDPS. Supposons que UDPS a décidé parce que député n'a Jeep. Mais pourquoi en parler comme ça dans un pays où il y a problème ezali ebele boye tout ça dans contexte moko gouvernement ezo bimate dollar ekomi contexte social les a pas si ngazo comprendre pourquoi parti local la UDPS pourquoi parti politique local la UDPS ou évoluer n'a pas si na population et yebi passi à population bakoyi ko s'enorgueillir boy na acte logo la wana o salami au profit d'un groupe de privilégiés to benga bango bongo voilà je sais pas et on a tout ni monsieur Kabouya na équipe na mobimana cabinet na opportunité à communication en les années. Ça ne pouvait pas se limiter en interne. Soy bosala qui ont vraiment na compte na binomoko na moment moko binomo ponaki. Ça ne pouvait pas. On vous accorde le bénéfice du doute en attendant que la justice fasse son travail. Mais est-ce que ça valait la peine de le dire dans un meeting comme ça en public alors que vous savez que vous faites filmer? Na contexte tozali na yango na ba congolais bazali lelo bazali na mboko ndengezali. Franchement, ils sont fous du bon, toi avancez. Autre sujet commenté. Les députés, on a un bangoua, les députés, on a biso. Est-ce que c'est une appel si bango est qu'on a corrompre bango? Ngai na mituni, na kosenga bakonzi boye. Basa la politique a deux poids de mesures. Quand le par baza kobeta na Côte d'Ivoire. Tango baké na demi-finale, batindelaka bango ba motivation na ba primana ezaki mbongo. Na tikala koyeba te bato ya kafi bakangi mbongo wana balebo bakorrompre bayaki kokorrompre nani mozali koyoka ngai ndenge naza boye soki nabimisi mbongo napesi badepute ndenge bavandi boye alobi mokonzi naza na carburant te nakorrompre ye mais ntango ngai naza kofutela ye mbongo kosio na ye ozala kandida na liste na ngai ezalaki corruption ntango ngai naza kopesa mbongo po asala campagne ezalaki corruption lelo ekomi na lobi keno naza komotive bango puisque ils ont fait la différence batikali intègre baboyi kozwa mbongo ya corruption oyo baza kopesa bango ekomi corruption yango naza koyebisa bino boye nakosenga bakonzi bayokela ngai ntango lepart baza kobeta kuna na coupe d'Afrique ntango bakei na demi-finale mbongo elandaki bango balobaki mbongo oyo toza kokende kopesa bango motivation na biso prime d'encouragement ozoboye te ese babotelaki mbongo yango na aéroport ke eza corruption mbongo yango kutu elandaka circuit normal te ekendaka na bagite toyokani toyebi na mboko oyo mibeko ezalaka bakutona mbongo plus de 10 000 $ te eza bongo te mais jour wana ekendeki na Abidjan bakangaki te comment expliquer que biso tolobi bana oyo ya biso bamosusu bazotambola makolo bamosusu bazokende na bamoto eske kozala esengo biso toyokani na bato oyo baza na bamituka topesa badepute oyo ya biso tokokopesa badepute ya bato mosusu te po balobaka eza corruption ekomi o bazolinga kokorompe yango naza koloba boye ndenge tosilisi makambo oyo ngai nakokontinue nakozwa bamituka napesa kaka badepute na ngai tokani soki eza infraction bakoyebisanga mbongo ekendeki na Abidjan ezalaki mpe infraction tokani bombetela maboko makasi nayebi ntango naza koloba awa baservice nyonso bazali awa baye mpona kosala babeyi na bango bakende kolobaka non alobi ke akopesa kaka bato na ye bamituka toyokani likambo ya corruption place wana toyokani awa naza na depute auti esika mosusu te na réunion nasalaki ya réarmement moral lobi na hôtel du fleuve
député moko ayaki wana ya parti moko oyo ngana bango kopre eza te nayebisaki bango ke papa présence na yo awa namoni importance nango te ngai naza kaka na badepute oyo ya ngai toyokani makambo ya ye baza kocorrompre koma te ke yo kocorrompre moto ya yo moto efuteli mbongo ya moto opesi mbongo ya campagne sikoyo olobi ke ochange ndenge ya kosoutenir ye ekongo aza kocorrompre yango naza koloba boye ngai natindaki toyoka na malamu motu moko andimi kopesa biso bamituka ya niongo bamosusu bamituka yango babombaki yango na lopango toyokani nani azwaka motuka naye atiango likolo ya nzete mpe motu nyonso amona yango nani eza babiloko oyo ezanga moto oyo na makolo bao baza na bamituka na biso bazongisa yango biso tokei kokorompe motu na motuka ta moko te baza badepute na biso ngai naza koloba ngo awa eza na bakadre mosusu awa ngai natalaka namoni cadre azotambola makolo namoni ke aza kodirige structure moko monene na parti soki nazwi motuka na pesi eza corruption mama mason telema nanu mama yoyo mama ntango napesako motuka ezalaki corruption mais sikoyo tozoloba likambo nini tozoloba likambo nini sikoyo badepute na biso batambolaka likolo bamoto bakwea babukana beseka bango eza boye te mama vanda na yo makambo boyokaki na bareseau sociaux naza koannonce bino ke semaine oyo nakokende kosenga bamituka na biso bapesa biso yango tokosala manifestation ya monene toremetre na badepute na biso mpona kohonore bango toyokani bondesela maboko makasi awa naza koloba yango boye boti yango na bareseau sociaux likambo wana ngai nakozonga nsima te soki eza corruption bazongisa nanu mbongo oyo batindaki na Abidjan puisque mbongo wana kafa ayebaki yango te natikakaka komona te fédération ivoirienne ya football alobi batindi corruption. Comment expliquer quand il s'agit de nos députés? Nalobi député ya parti mosusu te badepute oyo ya ngai oyo ya bamosaïque na biso awa na bato tosali na bango tike problème wana ezali c'est-à-dire babandaki kosoutenir les gens oyo babandaki kola baza baindépendant sans assise sans base mpo baya kopike kaka na kati na biso bino bolingaki bongo boni bongisa tokomisa communiqué juro tokopesa badepute na biso mituka eza droit na bango eza devoir na biso puisque baza bana na biso toyokani bondetela maboko makasi tozwi gouverneur na Chikapa maître Crispin Mukendi Bukasa tozwi gouverneur na Kasai Oriental, le président fédéral Jean-Paul Mbwebwa. Vous avez la même na Katanga kuna na Lubumbashi. Mosaïque na biso et poste à gouverneur. Vice-gouverneur, il peut passer à lui. Regani na Lualaba. Tozi poste à vice-gouverneur. Regani na Congo central, tozi poste à vice-gouverneur. Regani naza kozela ba rapport na maimatali ba province esika tozi ba gouverneur na ba vice-gouverneur. Sikoyo na sénatorial awa na ville province ya Kinshasa tozi 4 sénateurs. Bon, namoni bino boleli trop par rapport à ma propos Augustin Kabouya ou à lobby ou à qui peut défendre corruption. Bon, et ça problème té. Mais là au monde anabi sabino pour tenir rigueur trop té. Bon, tant au biso to banay ko dénoncer corruption,
na ntango wana na UDPS ye mingi banaye kokende mwanda koluka carburant po yebika système nde vi azalaki mwa Kadhafi ezalaki par rapport ya yango. Donc tout ce que nous avons eu à dénoncer hier eza makambo eza kosalema lelo mpe aza komona yango normal. Donc azalaka te abetaka mwa tour na mwanda mwa carburant ndenge ezala po oteka na mariano botenir rigueur te, et le bien est devenu le mal et le mal est devenu le bien, malheureusement. Le parti présidentiel en faveur de ces élus représente une motivation après la victoire du candidat de l'Union pour la démocratie et le progrès social à l'élection du gouverneur et vice-gouverneur. On écoute Augustin Kabouya. J'ai parlé de mes députés, en quoi ça devient une corruption. Je ne suis pas allé toquer à la porte des députés ACP. Tout comme je pouvais leur donner de l'argent de motivation, ça n'engage que moi. Je vous renvoie un peu en arrière. L'équipe nationale de l'OPAR, lors de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire, quand nous avons franchi la phase de demi-finale, l'État congolais avait sorti l'argent ici pour motiver ses joueurs, pour payer leur caution. C'est moi-même qui ai payé leur caution. L'argent de campagne, j'ai donné à ces députés-là. Pourquoi on ne parlait pas de corruption à cette époque-là? Cette motivation, c'était pour les obliger à élire le candidat UDPS. Ces gens-là étaient élus sur quelle liste? Et vous allez m'interdire de ne plus les motiver. C'est interdit par la loi de motiver mes propres députés en moi. Et vous aurez dû les motiver après l'élection? Non. Est-ce que vous connaissez mon agenda? Puisque je peux le faire quand je veux. Ce sont les candidats indépendants. C'est eux qui n'avaient pas de députés qui vous disaient que non, nous allons intervenir, nous allons faire. Il n'y a pas eu de corruption. Mais pourquoi ces véhicules ont été saisis? On va nous restituer nos biens. Les gens étaient entraînés dans des discours comme vous développez là. Ça ne passera pas. On veut utiliser la clameur publique pour justifier la saisie de ces histoires-là. On doit nous prouver en quoi c'est la corruption. Nous irons devant les juges, qu'on nous prouve qu'ils prennent leurs avocats, qu'ils nous disent que non, c'est une corruption. Mes députés avaient refusé la corruption auprès des candidats indépendants. Et j'ai voulu montrer à mes députés aussi que, comme vous avez honoré les partis, comme vous avez tout rejeté, moi aussi je suis en mesure de vous honorer à mon tour. Et vous avez eu l'argent où pour payer tous ces véhicules? Ça devient encore une autre question. On vous a dit qu'on a cassé la banque quelque part, on a volé l'argent. Quelqu'un ne peut pas donner à crédit. Nous avons négocié à crédit. Qui va éponger l'ardoise, donc qui va payer ses crédits? Ça, ce n'est pas votre problème. Augustin Kabouya, secrétaire général de... Kabouya azalaki chômeur, auti kozala chômeur. Parce que secrétaire général du parti politique, ils a fonctionné, ils allaient peu poste nini. Kabouya azalaki chômeur, alaki na mosala te. Alaki côté de Manassa Banzete na 10e mairie. Oui, kaka te. Ata kututi ndenge 5 ans tu sais que Dieu te aussi là. Moussa nini Kabouya. Mais le secrétaire général du parti populaire. Na Kabouya azalaki chômeur azalaki na mosala te. Eux ezali précision détail. Mais mbongo Kabouya azwi mpona kosombela badepute, je vous informe. Asombi kaka badepute ezali jeep oyo basombi plus de 100 000. Et naoloba yango à haute voix. Jeep plus de 100 000 likolo. La motivation, il y a bien de motivation. Merci beaucoup. Matangeli awa qui peut corrompre. Kabouya c'est un élu. Ba acte oyo Kabouya asali ba benga kango ezali azo soudoyer, c'est-à-dire azo lia mbebo, azo benda yo, azo kata yo mbebo. Azo kata yo mbebo. Mais c'est ce que M. Kabouya a fait. Kabouya au jour d'aujourd'hui à rendre au Tokoloba officiel corruption dans la République démocratique du Congo. Maintenant, nous avons makambo solo là, tant de coïnes à d'autres ba film à ma bien à téléphone. Oh là là, s'il vous plaît, allez s'il vous plaît. Mais ici, vous devez comprendre que moi dans mon cas, Monsieur Kabouya, c'est qu'il le fait. Oh, tout d'abord dire, allez, on avance. Ce n'est pas correct. Et c'est pourquoi je vous dis que le lobo, la place il y a président Kabound et Zali na prison. Lorsque Kabouya précise que Mohamed Makanaba Malais, nous sommes. Lorsque Kabouya précise
précise que Bamamou et Bimakana Bamalette. Le procureur pris la Cour de cassation mérite d'être parmi. C'est une traite, je vous dis. Est-ce qu'il peut nous arrêter Kabouya? Est-ce qu'il peut arrêter Kabouya? Ne serait-ce que pour sauver sa dignité. Allez, merci. Parce qu'il a suivi le président Kabou en disant que c'était des fausses accusations. Apaisez-vous, émotion à vous, de la main. C'était des fausses accusations. Mais qui peut aujourd'hui Kabou est venu affirmer cela? S'il est seulement si justice les amis qui exister. Dans 48 heures, on doit arrêter M. Kabouya. Aïe, 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 aïe. On dit sans équivoque. Kabouya doit être arrêté. Allez, merci. Merci, mon amour. Kabouya, merci. C'est un corrupteur. Merci, on avance. Petit mal, tout est bon. C'est un direct. Kabouya, c'est un direct. Allez, apaisez-vous, apaisez-vous. Akage. On a Akage, c'est inadmissible. La justification de Kabouya. Oui, Kabouya, qui est dans les motivations et non une corruption. Non, c'est inadmissible. Justification à Kabouya. Donc, on a pu faire pour Maître Wider Kakolo. Maître Wider, est-ce que Makambo ne soit Kabouya ou déclaration? Et ça les preuve la corruption, le contexte est différent. Ok. Population déjà la silica qui va loin na bakiti bosa batélé bazonga pour nous parole pour nous texte bango ah papa il va expliquer la base bazonga bango yo sur bosa télé bala ok mais oui to bandi na mboyi Veko jumping la lula que moi personnellement na yebi c'est un avocat détaillé mais malheureusement à talisi na population que avocat moussous Sala étude à droit. Non, attention. Non, attention. Place le mot que attention. Tu es avocat. Réserve-toi. Tu t'attaques aux avocats. Attention. awa tosala mosala oyo mokonzi ya mboka azoboya en tant que baservice ya mboka ya sécurité toza na kati ya kolanda kodécouvrir na immeuble Sicilia na River Tower candidat Bumba asombi mituka ya bateix mpo apesa na bakandida na badepute provinciaux alobi aye awa azwi appartement 102 place azovanda atie base na ye pour que abanda kocorrompre badepute na bateix oyo bozomona bateix oyo eza ya candidat Bumba alobi ezali ya PGR ya cassation mokonzi ya cassation est-ce que yo oza au courant ya makambo oyo bazotanga kombo na yo na makambo ya corruption déjà 4 sibimi bapesi badepute eloko mokonzi ya mboka azoboya corruption na mboka yango oyo eza plus de 20 TX ya sika oyo candidat Bumba asombi aye kobomba yango awa na immeuble Sicilia na immeuble River Tower. Ndeko faire face na bâtiment so bazako comploter. Nous avons 75 députés pour l'UDPS. N'a convoqué tous les députés nationaux où il y a parti toko solola na bango de façon que toi aligner mon tour. Bon mon ango m'a pété. Je reste député, c'est pour protéger le parti et le régime. Bon mon Bola Nangaï. Non. Bola Nangaï. Je prends à témoin Nani Boyo Kangaboti Kanan Makelele. PGA Yasona Siwana. Maître Daniel. Télémanicole. Natango Oyo. Tango Oyo Mokonzi ya mboka ayebisaki nga na kota na gouvernement
la réaction ezalaki kaka ndenge bo réagir awa après ebele bo pesenga raison nous courons des risques au bino bomoni te bomonaki awa tango nazalaki informateur makambo ebele ya mabe yaki nazangaki moyen ya koloba yango parce que nazalaki informateur. Le jour où j'ai déposé non, être membre du bureau aux un pouvoir moko limité. Non. En tout cas, c'est pour mes intérêts. Mais je vous dis, je ne vois pas mes intérêts. Je vois l'intérêt de l'IDPS et du chef de l'État. Nazako yem sabinango, ye ol, ayela abondela ngami. En tout cas, Kouloutou, il faut que les gars dans le gouvernement. Et ce qui est maître, j'ai pris cette décision en âme et conscience. Même pas au Bazaki Nangalobi, Baïbakite, que Napolo Makambo, na Epsikinoy. Awa, Ndenge Nazako Epsakino, l'Union sacrée est en train de traverser des zones de turbulence. Mais l'unique personne à qui peut jouer rôle Yamalam pour l'unité, c'est moi. Je ne peux pas être juge parti. Vous avez et puis j'ajoute encore, tant on a le baki, n'a causé la candidat, commission de gestion des ambitions et à la quitter. Vous avez moi je suis démocrate, je sais le pourquoi j'ai pris cette décision. N'a bien que ça la batou, passe dans mon thème. Mais vos capacités, je sais le pourquoi j'ai pris cette décision. Adversaire, écoutez, combattant, naza ko loba boye. Vous découragez na eloko mogote. Vous votez kingai, naza député national ya IDPS. Je sais le pourquoi j'ai pris cette décision. Nation sous contrainte ya mutu mogote. Pour nini tilelo bureau définitif est Bimate. Vous ne savez pas le pourquoi. Il faut nabenga batunyon soto vanda to solola. Toyeba comment est-ce que tokokende. Boza kolanda ngai? Boza koyoka ngai? Soki bino bomoni intérêt na ngai. Que intérêt à mokonzambo kana intérêt à parti, je suis désolé. Nous faisons la politique, ce n'est pas pour notre propre intérêt. Ceux qui ont la politique pour l'intérêt, ils ont une longue vie. Vous avez député na biso. Pour mutu akosigner mukanda ya candidat wana ekozala ngai. Moza koyoka ngai et ça la bino motema pasité, ce qui nous préoccupe c'est la conservation du pouvoir. Batu oyo tango bakotaki na ba institution babosani ke touti na famille X boyebi suite oyo komelaki bango. Naza ko insister que bolongwa na distraction. Adversaire a multiplié la stratégie naïe. L'autre fois, naïbsa kibino bolongola langage au bozanango. Oh, c'est notre dernier mandat, c'est notre dernier mandat. Tunakabino qui vous a dit que c'est le dernier mandat. C'est-à-dire tous les combats qui doit s'arrêter dans 2 mandats seulement. C'est quel raisonnement? Naïm Sakibino n'allez pas dire que nous allons réviser la Constitution. L'ANC en Afrique du Sud est arrivé au pouvoir en 1994. Si les lots, nous sommes en 2024, c'est l'ANC qui est au pouvoir. Ce qui totali na Zimbabwe, le Babando Bengaka la Rhodésie du Nord, bakoma na pouvoir na 1980, ti lelo bangonde bazawana. Ce qui tozui Tanzanie, bakoma na pouvoir
avec Mwalim Julius Nyerere en 1962. Tilelo bangonde bazana pouvoir. Bon, comment expliquer bino bosali kaka 2 mandats bolobi o non ezo suta ao? C'est quel raisonnement? Et ce discours-là est développé pour décourager les gens. Et quand je parle comme ça, même les gens de l'IDPS, qui se disent de l'IDPS, oh non, Kabouya ne pouvait pas parler comme ça. Non, si tu es moins intelligent, ce n'est pas mon problème. Il faut revenir me poser la question, pourquoi tu as dit ça? Vous êtes le premier à déclarer: nous allons conserver ce pouvoir jusqu'au retour de Jésus. Mais vous êtes le premier encore à déclarer: oh non, ça c'est notre dernier mandat. Comment on peut aimer une chose et son contraire? Yango Nazako El Sabino n'a pas parlé. Mais il ne faut pas interpréter mal tout ce que je vous ai dit. Il sera humilié dans ce pays. Et je mets fin à l'armée. Le pouvoir de l'armée, c'est-à-dire ça. C'est la police qui va gérer le Congo jusqu'à ce que les rois viennent. Et même la police, si vous jouez, vous serez humilié aussi. Vous appelez comment prophète? Et je m'interroge aussi par rapport à Augustin Kabouya sur l'opportunité de cette communication. Si c'est une action, supposons que c'est une action en interne à UDPS. Supposons que UDPS a décidé, parce que mais pourquoi en parler comme ça? Dans un pays où il y a problème ezali ebele boye, tout ça dans le contexte mogo gouvernement ezobimate dollar ekomi contexte social les a passé ngazo comprendre pourquoi parti local la UDPS pourquoi parti politique local la UDPS ou évoluer la passé na population et yebi passé à population bakoyi ko s'enorgueillir boye na acte local la wana ou salami au profit d'un groupe de privilégiés to benga bango bongo. Voilà, je sais pas, et on a tout ni monsieur Kabouya na équipe na mobima na cabinet na opportunité à communication en les années. Ça ne pouvait pas se limiter en interne. Soy bosala qui ont vraiment na compte na binomoko na moment moko binomo ponaki. Ça ne pouvait pas. On vous accorde le bénéfice du doute en attendant que la justice fasse son travail. Mais est-ce que ça valait la peine de le dire dans un meeting comme ça en public alors que vous savez que vous vous faites filmer? Na contexte autozaï na yango na ba congolais au bazali lelo bazali na mboko ndengezali. Franchement, ils sont fous du bon, toi avancer. Autre sujet comment